RDC membre, il y a conseil, il y a droit de l'homme. Makambo RDC, Azali Kosala sur le droit de l'homme, Ezali assez communiqué selon chef de l'État, Ndenge à Pesaki, Liboso Yaba membre du gouvernement, par recommandation en Agnoso. Ezala qui mise en place, peut pas dire qu'on travaille sur la commission et Salemaki, autour, il y a directeur, il y a cabinet, il y a Tony Kinzo, ministre, il y a communication et médias, Patrick Mouya Elongo, na ministre, il y a droits humains, Chantal Mouanvita, Bazalaki, ensemble, pour nous combattre, Masolwana, Ndengeni, stratégie, Kosalema, pour nous communiquer suffisamment sur ma solo, il y a droit de l'homme. Briefing, il y a presse. VPM Jean-Pierre Liao, Azaki Liboso, il y a presse. Question, il y a mécanisation. Il y a plus de 170 000 fonctionnaires et Salemi. Et c'est que PEC Kalaté, plus de 10 000 fonctionnaires, vous allez voir qu'il y a des retraites. Le dialogue social, il y a résolution, il y a pas problème, l'édition à l'élo. Beaucoup de détails, nyonso na makambu et salamaki kuna. Insécurité, c'est qu'on continue. Na selemba ou policier, c'est qu'on bête masasi. Na simanae ba kuluna bazali ko iba. Par complicité, ton dengenini, ba kangi bango, ba kei na bango wani zali ba élément. Autre collection de mokola l'élo na KNB News. Réunion stratégique sur engagement et République démocratique du Congo, Namasolo et droit de l'homme, mais Sengeli Boye, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na 18e conseil des ministres, a rappelé qui, membre du gouvernement, combien depuis à continuer à pouvoir qui nous mokolalo, expert et salami na domaine et droit de l'homme, surtout loi où ils allaient voter. On a facilité droit de l'homme, il y a des personnes vivant avec handicap, droit à la femme, masculinité. Masolo, il y a droit, il y a Nenge da Nenge, Oyo etini Nations Unies, Batombola, République démocratique du Congo, et à siéger dans Masolo, il y a droit de l'homme. Kasi, pour la chef de l'État, Batobele, Banek, comprendre, Yangote, Pambate, Babanek, Olobake, na RDC, droit de l'homme, et ça, les Makate, Yangoana, commission, ils allaient mise en place pour travailler sur la question de la communication, pour communiquer assez sur l'existence de la force, il y a droit de l'homme, Ndenge RDC Azali Kosala, percé, Yangoana, ministre des droits humains Chantal Mouanvita, ministre de la communication Patrick Mouyaya, tout autour, il y a des états cabinet Anthony Kinzo, Sanganaki, pour Babeta Masolo Wana, pour RDC, Masolo Nango Ndenge Azali Kokine, na droit de l'homme, et Yokanaki Tok. Polémique sur nombre Yabato Bazali payé dans l'Assemblée nationale au lieu de 500, 513 personnes. Bazwaka mbongo na Assemblée nationale, kasi question yango biso to abordaki yango na reportage oyo ya Faso Kirobé. 513 députés, oh mon Dieu. Il y a 500 députés. Il faut poser la question, dans la rubrique de la paix des députés, il y en a combien? Il y a 500. 500 députés nationaux oyo mboka mobimba yebi ke bafutamaka na kesi ya l'État kasi kolala kolamuka groupe ya ba expert ya centre ya ba recherche ya Maimatali finance publique pe développement local ba yebisi na mokili mobimba 513 personnes nde bafutamaka na kesi ya l'État kasi eumela kite président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe na plénière oyo esalemaki mardi aye ko expliquer na bato ete ezali na ba ancien président oyo bazwaka pe mbongo na kati ya kesi ya l'État kasi population ya Kinshasa batali esengeli kofongola miso na mainyonso tu oyo ezali koleka. Quand on a toujours analysé on a fond dans une autre élément de détail na retracer na comprendre que le président et l'Assemblée a sali mise au point parce qu'il y a un devoir, il y a redevabilité comme speaker et Assemblée nationale à l'aube vérité dans le peuple. Mais il s'est fait également que nous avons expliqué très bien que le Parlement, ils ont 500 députés, mais bateau chacun, dans la liste des normale, ils ont émergé, ils ont 513. Précision où exactement le président Kamera PC, à mon humble avis, il a trouvé plausible. Alors, il dit très bien que Maramounion, c'est ça pour 500 députés, mais les 13 députés, baza bateau ba chef de corps constitué, c'est-à-dire baza ancien président du parlement ba leka baza na kati bango pe baza la également émarger na kati pour na sala équilibre parce que surtout landeli carrément dans l'analyse
ancien chef d'État, tout dans la moko, où a émergé également que à tout chaque émolument comme ancien président ou président honoraire, tout dans le président Sénat, tout même ancien premier ministre, on pouvait le faire. Maintenant, dans ces cadres-là, on a compris carrément que l'explication est présente assemblée est plausible. Mais ce qui est il faut tous les éléments et permettre au grand public et à la source de la confusion. Parce que nous avons mis tout objectif, il y a ONG qui recherche exactement le cadre de contrôle citoyen ou bien ils ont un objectif sur le ciment. Nous avons OSPC, tout ça, la société civile. Nous tous nous prenons pour la réduction sensible et à train de vie à l'institution. Mais dans le cadre de la réduction et à train de vie à l'institution, il doit y avoir la précision. Institution nini fois à allocation combien tout le monde même dans le débat où il par rapport à la loi réduction des comptes, la loi rectificative et également la finance, préciser les détails que 513 députés, où ils ont les colonnes, ils ont ancien président, ancien corps constitué, oyoyo, touchera sur ces explications à président Kamere. D'ailleurs, comprendre très bien, il faut te pousser. Bureau Kamere Chulumbayi, na oba béni carrément la clarté et la restitution. Par rapport à 513 députés, biso ba congolais to kokite ko digérer facilement. Et y a un photo tel que vérité tout le monde a clair na makambo ya 500 députés. En réalité, selon M. Kamere, alors bien que non, les 13 wana sur plus wana baza un chef de corps. Surtout bandi ko comptabiliser, il fallait attendre biso bandi pendant quelle période? Tina momani. C'est-à-dire quand on fait quelque chose, on prend dans l'espace et dans le temps. Vous comprenez? Maintenant, en réalité, surtout bandi ko compter par chef de corps, to bandi à partir ya Olivier Kamitato. Nani Ndekonabiso, je connais le Congo. Si na Mabunda, nani. Bakoka 13 députés. Et puis bango bazana pidie annexe pour la refoute à Batouana. Parce que le premier ministre baza bafutaka bango na bidie est lié même au gouvernement en place. Vous comprenez? Maintenant, il y a que non 513. En réalité, tous appelés 513 T. Dans le Parlement, la minute, il y a 500 T. 400 quelque chose, si je ne m'abuse pas. Et ça, il y a 3 entités, ou bien 2 entités. Bientôt, là, il fallait organiser l'élection à Bango. Nanyoso, qu'est-ce que l'État ne ezali ko souffrir pona moto asala mboka kala asala kali susute yepe kaka alia kambongo ya l'État zo kande mosala na esi la nyoso wana esengeli ko fongola miso po qu'est-ce que l'État et continuer ko servir bana ya mboka 10 000 fonctionnaires bazali ko kende na retraite, plus de 171 000 fonctionnaires mécanisés annuaires et à fonction publique. Et si kanini batonion sur agent sur l'État bazali répertorié, pe dialogue social là où sengeli et s'établir entre gouvernement na ba fonctionnaires nde ezali ma solo et betamaki mokolo ya lobi na briefing ya presse Jean-Pierre Liaou VPM o atali makambo ya fonction publique azalaki en face à presse et longo na ministre Patrick Mouyaya Bolanda ndenge nini KNB News et tout laki ba question pe ba réponse Bolanda ya VPM Liao. Merci beaucoup, Excellence Ministre Pona Malobo Pesingai. Ya Yambona Kotuna Motuna Nanga na VPM en charge ya fonction publique. D'abord VPM na PCO Longonia ya bana Kisasa pour tout le monde a rendu au tambour la Kinshasa deux fois au tambour Makolo. Et le quoi c'est pris Sarabana Kinshasa. PCO Longonia. Nga nazotu mutuna na compte ya KNB News Kinshasa na biso. VPM nakoyo kayo koloba nami lobeli ke nazoyo kabatomi bale. Première partie à speech na yo olobeli essentiellement ndengo otondisi batonaliste ya fonction publique. Tant batuni question ya constitution VPM ozali pour que ba ventiler ba service à l'État. Ce qui tolobi to kendi na oyo bengi topena o ezalaka dématérialisation ya administration na biso
pambati to yebi fonctionnaire ya l'état ya Congo akendaka musala pona ko signer aki a signer azongi na ndako quelque part bato wana bayibaka l'état na nyonso oyo lobi na lukina parce que na radio e banditi suka na lukina comprendre esika VPM ache mitambo oyo ko koloba que fonctionnaire wa ko sala musala te to oya sali musala malamu te mbano bo ezali kozela parce que biso to yebi a na Kinshasa fonctionnaire à l'ongwaka tiliwa soko alati babenga numéro matricule eloko nzoto soko alati eloko nzoto akolongwate espoir ni liboko pesa jeunesse oyo na ba nouvelle technologie ezali koya na ba mayele ya siki ezali koya oyo bakoyi koya pe kokota ko bénéficier na ba service ya l'état so to lobito kende musika te excellence lelo atana ba cabinet atana ba nazam kuse atana ba cabinet analyse atana ba cabinet atana ba na ba institution ebele batu ba travailler ka bazaka muke batu oyo bafuta makabazaka ebele na suki wana soki ko yebisa biso à part mutu ko bima na retraite est-ce que fonctionnaire mususu akoki kotika musala te pona kotikela batu mususu esika o bazali plus compétent et kozalaka na bénéfice à l'état motuna otuni ezali na mbano kasi na bokundu ya oyo lobi nakoba boye parce que olobi te d'abord tango sali mwanzela mokuse olobi que na tondisi bato non otondisa bato mokoni na lobi ke nga na tondisi bato na lobi régularisation oyo tosalaki na te soki yango ndozosala allusion na yango régularisation ya ba notamment ba médecin na ba fonctionnaire mosusu to continuer d'ailleurs yango hein? Ba nouvelle unité oyo basalaka depuis kala parce que na pekisaki ba secrétaire généraux na ba responsable administratif kokotisa ba nouvelle unité depuis 2022 mais ça ba oyo bakota depuis kala ukuti maman moko ya infirmière na clinique ngali mazosala depuis 30 ans mais ça NU c'est-à-dire que ça a un numéro matriculé otika ebongote depuis 30 ans azali agent, azali fonctionnaire de facto, il faut qu'on régularise la situation administrative. Bah médecin est belé, bah ça va depuis 15 ans, 20 ans, tout côté bango sans numéro matricule. Il fallait te remettre de l'ordre parce que tu m'as qu'on préparer déjà transformation numérique de bah fonctionnaire sans identité administrative à coquille que ça la carrière n'est normalement. Et donc il y a un bah chiffre yoki et ça qu'on côté sabatu te ndengo lobby qu'on tondi sabatu et ça qu'on régularise la situation pour que ba futama ba soit peu avantage d'engue ba monsieur la reçoit et biso to sali plutôt le contraire ndeko na inoba izami ndeko Jimmy Mkendi to sali le contraire to longoli ndeba oyo bazalaki ba fraudeur to longoli ba oyo bazalaki ba fictif to longoli ba oyo babandaki ko saigner trésor ya l'état to longoli bango pourquoi parce que bazali na irrégularité na pesi par exemple ba bazalaki na ba faux numéro matricule ba bazalaki na ba numéro matricule ya batata na bango ya ba noko ya ba voisin ya ba et ça la marabon na mboka na biso et bien maintenant ba comme na difficulté ba o bazaki ba cumular yé moko na économie yé moko na finance yé moko na DGRAD yé moko azali super assistant bon alors on a 3-4 salaires to mais qui ko ça la triptyque équation où il y a un agent un poste un salaire il y a un autre bunda pour une meilleure répartition il y a richesse en mboka na biso au sali moi changi moke au kotisinga ina débat il y a Mouyaya. Il y a au lobby que, non, dans le lobby que, dans la constitution, na biso, il y a les lots, lecture nangai. Et ali que après, la constitution va belligérant, ba institution moto et tondi makasi. Donc, ils ont consacré un peu une sorte, na bengango, il y a hyper institutionnalisation, il y a l'État. Et ce qui fait que, sur lui transformer en la lingala yomoko, ce qui fait que mbongo budget il y a l'État, ce que tu as dit madame, ezali mingi kokene na fonctionnement il y a ba institution. Est-ce qu'il est interdit à réfléchir sur l'éventualité comme sous d'autres cieux, il y a est-ce que moment il était à se remettre en question? Pourtant, que l'institution est l'équilibre. So, il y a une diminution à train de vie de l'État. Beaucoup qui quittent sa salaire. Je rappelle que quand on a quitté ça qui IPR, on a un agent public à l'État. De 15 à 3% de on n'a pas touché le personnel politique.
de toucher la personnel politique, les députés, les ministres, Tomatici, Bango IPR, pour nous répondre, on a vu un chef de l'État qui quitte ça, train de vie na Bango. 21% il y a impôt. On va arrêter un salaire na Bango. 21%, vous pouvez aller vérifier la direction à paye pour que, et il y a justement, que la mieux répartie la population. On peut aller beaucoup plus loin, je suis pour. Moi, je suis vraiment un fervent partisan. Il y a diminution, il y a train de vie à l'État. Mais ce qu'on a besoin, c'est que l'État doit être obèse. Obèse. Il faut dire les choses comme elles sont. Obèse, il faut dégraisser l'État. Alors, dégraisser l'État, parce que la Constitution est figée dans la Constitution. Il y a un lobby qui n'est pas interdit. Il faut qu'on s'éloigne de la posture, de la polémique politicienne quand on touche la question au boé pour redresser la situation. Mais en définitive, au tozali ko sala ezali komera kotia mulongo na kati ya administration. Masolo ya révision ya constitution interprétation maloba chef de l'État, ministre en charge de la communication et médias Patrick Mouyaya a répondu qui sur yango question posée na KNB. Excellence Patrick Mouyaya. Excellence Patrick Mouyaya. Félicitations à Ozali Kosala na secteur na biso ya communication et médias. Nalingina tuna mutuna oiza simple. Okolimbi ça parce que le bito zongi la question constitution te yango de bo pelise yango moto mikolo parce que na bato ba kufa ba sekui pona kolobela question ya révision ya constitution. Excellence to zali na impression ton arrière goût que moi ba intervention na yo et kindaki na sens ya ko appuyer toloba changement ya constitution on a été pour excellence le baïque na gouvernement na bosolo ya ngote mais awa chef de l'État a bois qui déjà maloba na Kisangani dernièrement est-ce que beaucoup kota na jewana si vite ou bien école canadienne parce que question yango ils allaient ko diviser na bi que élément de réponse c'est qui na français mais na lipe bandeko ya lingala ba soso la ba yoka merci au moni ndeko Jimmy er moko biso moko pe totika kakoluka polémique partout et ça na responsable politique mon côté lelo ce que ki kutuna ye oya koloba na yo que constitution ana ezala biloko tokoki ko simbate ce qui toza biso nyonso sincère et cohérent parce que objectif au biso to lukaka eza objectif ya ko garantir efficacité à l'État. Bolanda qui président de la République ne yano pesa ki ba étudiant président lobby ezali kambu ya mutute. Ce n'est pas une question d'un individu, c'est une question du renforcement ya ba institution ya l'État. Yemokope a pesa ki moi kolimbo la moi mukie parce que moni ndenge tozo sala ba briefing oyo to sala ka justement pour batu ba comprendre ka cheminement leur président lobby yé aza garant ya bon fonctionnement ya ba institution. Ça veut dire que à sali constat ya ba élément moko ezo fonctionner malamute na réflexion ya rosala ya mususu ndeko VPM li ya qui est là depuis 4 ans a ok koyebisa ye mokonzi alobi omoni oyo obésité ezali ndeko mususu pe lelo oki oza na opposition to pe na société civile to pe étudiant to pe journaliste oki pe kolanda na réflexion na obi mokonzi ya mboka makambo oyo penza botala yango boye objectif oyo biso nyonso tozoluka na lobaki soki révision fo esalama ekosalema mpona bolamu ya mboka na bakongolais donc botika sikoyo kokotisa bato na makanisi ya bato baza na besoin basekwa formule na yo moko kosekwa na bango balingi baya kofraude na malobo mokonzi ya mboka alobi eza clair alobi réflexion commission pluridisciplinaire elakisi ke bato ya bamayele bakouta bisiko ebele bavandi. Est-ce que bokoki koempêche biso gouvernement oyo toza kokamba mboka mpona bato ya majorité na opposition tolobi tosangisa nanu mayele wana leur commission wana ekosila parce que question wana président alobaki c'est pas une urgence commission wana il faut esala mamu etiani en place commission esali musala esali rapport parce que il y a 3 possibilités pour la révision 100 000 Congolais
je crois 2/3 il y a assemblée na Sénat topé gouvernement balobi bon torosala boye kasi l'air balobi commission pluridisciplinaire et la kisi ke makambo salama na transparence mo le bango na lingala et ça man empoisa ça veut dire que batu bakoya bakanisi batali 1 2 3 4 5 6 7 ce qui 218 articles ou combien aux alango batali mutuna mutasali proposition nae na moment wana bakosala rapport na initiateur à commission nde na moment wana conséquence ekozala tirer kasi oyo batu il faut ba retenir sikoyo eza makambo VPM auti koloba eza makambo touti kosala na Kisangani eza na makambo ezosala mapona 145 territoires parce que ya motuya o biso tozo lukeza ke ba congolais bazala malamu na Congo na bango donc l'air tokokoma na moment ya réflexion wana na ba conclusion ko bimila wana nyonso wana tokosala ngo pona ko permettre ba congolais bazala na kimia bazala na misala malamu bazala na banzela pe bazala na ba institution ezopesa bango biyanu lorsque bakoko sezali bako sabinote bachape peuple na confusion te maloba mokonza mboka alobaki eza clair oyo pa alobaki na ba étudiant eza clair alobi eza likambo ya yete eza likambo kopesa mboka ba institution ya makasi Beltexco Mosungi ya Mabota azali ko continuer kosunga ba congolais. Beltexco a une fois de plus kotalisa bandeko nyonso oyo ba client nyonso balinga kolia saucisse balinga koteka saucisse pour te zana ba bénéfice belé saucisse à Beltexco ebima déjà comment nango Texas saucisse ezali saucisse kitoko oyo ezali na 6 saucisses na kati ko kalinga ngo na maki ko kalinga ngo na sardine ao diamant to apollo to boy kulango ya pamba ndingana awa na tuna lipa nao ozali kolia na sengo au déjeuner pe okomi na santé kitoko yo munono meti pâté de bœuf à Beltexco to abengi daras occasion pesa milio ya koliango ya kosomba ngo ya koteka ngo pote daras pâté de bœuf eza kitoko makati surtout ba mama nyusa mapa en tout cas to sengi bino bosa ya ka yango ezana ba bénéfice belé ozali ko tcha cuillère moko oteki lipa nao cuillère moko oteki kiyandi pa bandeko nyonso bazali ya kosepela pote yango ezali ngombe na ngombe misuni na misuni mokuwa ezate mafuta ezate eza na saveur ya kitoko ya ngombe oyo uti mboka Brésil tala particularité ya Dallas pâté de bœuf au Beltexco abimisi eza na marché kilikili okuti yango koleka yango te. Conflit entre bana Selemba ou na bana ya Kaluka kuluna en live biso moko to vivaki yango caméra ya multi mafuta et assistaki na kuluna. Tango bakonzi bazali ko sala weekend na Kinkole misusu bazali ko lia beefsteak na ba hotel ya minene awa na Kinshasa. Population ya Kaluka na ya Selemba bazali ko potana na kuluna mutu akokabola bango azali te. Tala awa na frontière ya mai ya Makelele, Mabanga, Bambeli, Banzete, Bapau, Bamba eloko zana ngo contre bateau bazali na ngambu. Rankine pe eloko bazali ko welela en réalité eye banité bino moko botal. Chinambo. Aole kama kasi ya. Tago takunaje. Mabanga za boy. Go. Mabanga yango, te mabanga yango. Yo. Mama tu ko. Mabanga yango ana simba ho. Simba. Mabanga. Yeah. Chela mama bangana.
Ministre provincial et intérieur, pe gouverneur ya ville à Kinshasa, situation oyo est concernée bino directement. Population oyo bafani na ba périphérique ya Kinshasa, bazali ko souffrir na insécurité, lokola l'état azali te. Bosala quelque chose po bandeko ya Kaluka na Selembao, ba pema na kimia. Ba commune mususu pe ezokende kaka na tendance oyo. Mawa Kisasa. Mboka bana na bana TikTok ya lelo Beverly et aller à sélectionner les bino Papa Gaulois à koti na kati ya Zembo loko likamususu bola. Sans filtre balobi ezali moment où tout ça la rabino ba analyse bozo talangai ebele mais bozo s'abonner te na ba page YouTube avec Jimmy Mukendi, page Facebook avec Jimmy Mukendi, page TikTok avec Jimmy Mukendi. Kuna bokuta ba extrait na intégralité ya masolo to betra kuna bolanda extrait ya lelo. Ça est comme challenge ko vivre na Kinshasa est comme problème. Na ko avouer bukola lelo ke batumsu bazana Kisangani, batumsu bazana Lubumbashi, batumsu bazana Mbujimai, batumsu bazana Goma na Bukavu baza plus à l'aise que biso bato tozali ko vivre na Kinshasa parce que olamuki na tongo oyebite nzela bakangi ndenge nini sansi ni ke kokende ndenge nini sansi ya malamu eza ndenge nini. Problème ezali que gouvernement a pensé que ba orientation na ministère ya transport VPM transport Jean-Pierre Bemba na ministre de transport provincial et l'on a gouverneur ba yeba bon ko zo ba disposition pour na koyeba ko réguler nzela enfin que en attendant que ba roulage va sa musana bango malamu ba réguler nzela pote ba solution ba ko trouver ba créer même ba système ya ba sens unique pour circulation à la fluide. Il y a pas si ezali que tolali tolamuki tomoni bango bakangi nzela ba communiquer rdini parce que communication à malamu au moins 90 jours pour sensibiliser les gens ba yeba ke nzela oyo eko servir boye nzela oyo eko sala boye. Est-ce que vous avez assez communiqué, cher gouverneur de la ville de Kinshasa? Est-ce que vous avez assez communiqué pour nous mettre en place Makambu Boche, en place Kobanda Lendi à Lobina Lelo? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Batouba Abimi na Tongo Bobepsi Zonga Zele Zali à Kokanga. Ozana Mboka na yo. Combien de Batouba Kei na misala na pasi na mitema na koswana na koloba na maloba mabe? Boyebi mboka na biso soda soki paza na musala na ye na ba fonction na ye congolais pa yebi ba droit na ye soki ba tutani wana epeli moto bato sancho ba bundaki lobi ba swana ki lobi c'est-à-dire ba décision mususu po ezwama. Quand on est en train de gouverner il faut prendre son temps ya communication temps ya communication kutu et quand on est na temps ya adaptabilité na beauté ya exécution ya ba faire il faut ko yeba ville ya Kinshasa na Selemba ou batu o bafanda kala Selemba ou Kaluka ba vivre calvaire ya bakuluna chaque jour. Lokola na film ya Hollywood soldat aza ko beta masasi liboso bakuluna baza ko yiba na sima. Ba uti Kaluka bazo kende Selemba. Allez après ba eko kanga bango
soda complice na bakuluna tala niveau. Entre-temps population a remis le belanini. Entre-temps nyonso ezoke na mutu ya nani. Gouverner c'est prévoir et gouverner c'est aussi anticiper. Ville ya Kinshasa ezali ko vivre ba mauvais moment nango. En tout cas, eza image ya mboka mobimba te parce que ba gouverneur ebelé, ba dirigeant ebelé na ba province bazo ko sa misala les omonana. Mais ici na Kinshasa c'est comme si tozui Kinshasa le roi cop moko boye, mutu mo abanda cop, lokola ngana zali na kati ya cop wana te, na chango pembeni na bandi ya nga zéro. Mais gouverneur, soko bandi ya yo zéro siko. L'État qui ne peut appliquer en mais monsieur solution royate ba nango qui na noki. Donc il y a un sérieux problème. Il y a un échange entre base na bakondi, il y a un sérieux problème. Il y a vie à wana Kinshasa. Ba embouteillage, ba kuluna, ils ont déjà ba biloko zozang ça va kino pour chaque jour et je pense que c'est le moment il y a qu'on y remédier pour lobby la bino. Et ça la malamu. Tout le monde a le lobby. Donc comme na suka édition lelo nazaki na plaisir ya ko présenter bino yango nde to monani lobby. Magazine